boma bien oza mutu moko même bana no bazali atokoluka bango bana no bazali a mibale tokoboma bana na yo kamere tokoboma bana na yo kamere natala na petit na ngai yo petit na nga ministre ya sport Denis Kambai keba Denis Kambai keba oza ndeko na nga muluba na yebisaki même maître Shiro Mboma ayebisa yo ke tokoboma yo Emi Congo Info omoni mutu lokola Tshisekedi aza lokola aleki bapasteur tu baza na Congo wana Tshisekedi aza vrai pasteur koleka bapasteur tu ya Congo wana bapasteur tu ya Congo wana baza bamiyibi tala vie mutu azobundela mboka tata moko boya 84 ans azobundela mboka bapasteur baza kuna na Congo bazobundela mboka te bazoteya kama te moko ya mabe donc eza na kanda do makambo so na kotala na komokoma na kanda mabe tala asulka nengwana Emi Congo Info lokola mutu lokola Kamere azola batoke na deuxième dialogue te Kamere yo nazo telemelo ngala ko telemelo tisuka Kamere na ko telemelo tisuka omoni poto boy koloba makamsu po eza ba TV boye tala Didi Kinwa na tika ki bien puisque na ngana ko yebisa même Didi ke o chama kamoto lo belango même na télé. Mais Chico, c'est à chaque fois yo bimaka. Emi Congo Info na yebikana nongwana ezali puisque o yebisa Tshisekedi ozonga kin Tshisekedi abone lolo iska Kabila pozonga kin to yebisa vie soka alingi ozonga kin to yebisa vie so eza bongo azonga so na kin oke no sala moi parti no na kin ndengo lingaka wana Emi Congo Info oyebi Kamere aza garçon moko ayebisaki kutu Didi Kinwani ke nga azala minduki nazala mbongo oyebi ye mutu aboma libala Didi Kinwani na amida Kamere wana oyebi yango César ngadi mutu andengo oyo tozolinga azwa pouvoir na Congo et puis bandeko na biso congolais totelemela barwanda oyo bazochanwa mboka na biso Emi Congo Info tala même Ngwanda omoni même ngala Ngwanda vraiment azo le bo Tshisekedi pourquoi ça ndenge wana bimisi batu na terrain batu bake kufa Ngwanda le bakake faut soulèvement populaire en kaka na sanzeta mai Ngwanda mutu akuboma ye Ngwanda pe mutu akuboma pe Ngwanda Emi Congo Info mwana kaba ndeko na biso ka congolais bakoma kota ya Kabila ezo sala kanda makama ndengo oyo na José Makila keba ta omoni na muluba mususu oyo nani basami badibanga ezo sala tala donc eza pasi na mawa makambo na zomona na bakongolais na Alice Nzuzi keba na makamba Congo tozotanga bakomola bino bopo boyeba ndenge bozokende boye tokolanda bino mbangu opération toyebi ndaku Emi Congo Info mutu lokola Kamere oyebi Kamere oyo akozanga ndoki te elongi ya baburunde wana aza nango Kamere aza mutu akoboma ye na sina yebisaki na monsieur Lekaki Emi Congo Info zo comprendre yo ministre oza mulubati baninga bakobunela ekolo no te Mais Chico, c'est donc yo pona yo muluba ifaza kaka derrière papa Tshisekedi, c'est ça? Monde entier, Sepela TV yango. Sepela TV yango. En tout cas, bande ko monde entier, lulanda Sepela TV. Sepela TV, na banda on ne peut beaucoup Sepela. www.sepelatv.com. Sepela TV et sa télévision et ma congolais. Yango nde mes affaires. Yango faisait des affaires. www.sepelatv.com. Fin. L'excellence. Sepela TV www.
Sepela TV. Mbalo tozolinga kofinila muninga kwanga tetika mutu yemunga asomba kwanga na fina na ndenge bile kwa simbi soki ba po asimbi akati lo kwanga ekulekisali bungu nyo tozolinga cette fois-ci ko ngamuko na mifina kwanga na ndenge na nga bande ko tozosenga Sepela TV yango wane ye mutu tu zo abonnement na yo signer abonnement na yo solo na bango information ya balle RDC équipe nationale Daring Club Veya Billy Mama Zembe Lupopo on a wapi Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. RD Congo Info. Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Nakanisi Batutu Balandi Monique et RD Congo Info et Sali Poswasika ndenge balobaka neti nyoka alongoli poswakala azu poswasika bomoni quand même ba changement sur le site internet na batoyo ba Zolanda Biso. Donc merci de votre fidélité. Les lots tozali na vérité polele centricage na ngai moko ndenge na présentaka yango boyebi ke vérité polele et bimaka pambate et puis na muto lelo na yambi Yé abimaka pambate. Donc invité na ngai ya lelo tokolobela actualité politique, invité na ngai ale grappe côté mususute yé soka yé en tout cas batu baza kotala yé na ndenge ya kosakana te parce que tango yé azobimisa maloba neti azako yé bango avant et puis tozomona ke eza kosalama. Donc invité na nga pour rappel c'est Chikose. Donc Chikose mbote na yo. Mbote papa César Ngadi. Omoni bakamuna ipsaka yo. Omoni yo moko. Ah, papa César, oza pesa mbote papa César Ngadi. Ok, donc on a pesi mbote, mais avant to banda Chiko, c'est faut la rappeler caméra, la caméra, mais avant to banda, il faut na tuna motuna oyo. Obi que soto sale mission. Batu babenga kayo, batu babenga ngapé. Balobi que ce que la prochaine fois, Chiko c'est avant bossa l'émission, il faut otuna ye. Balobi nangana tuna yo. Chikose yo ozali kobundela mboka ou bien ozali kobundela kaka IDPS na papa Tshisekedi na baluba. Te papa César Ngadi na kobundela mboka vraiment na ndenge esprit bien. Mais lokola baluba balingaka te baluba vraiment bazwa pouvoir. Yango na l'air moko na kokotela papa Tshisekedi. Po na ndenge wana César Ngadi ozo ebisoke ngana kubundela vraiment mboka César Ngadi na kubundela vraiment mboka mais lokola bafinga ko baluba balingaka so bazui pouvoir bazaka batu moko ba fier yango bazwa mokonzi mboka ezate esala nga pasi na mawa nde batu balongolo bandingo wana yango no mona kada kotela ka mwa mke vie na ngai papa Etienne Tshisekedi to pese moi makasi azwa vraiment pouvoir na mboka na yango na César Ngadi. Mais Chiko c'est yo kanisi vraiment que le loso ki papa Tshisekedi azwa ki pouvoir ou bien azui pouvoir mboka ne ko bonga. Mboka e ko bonga. Omoni César Ngadi batu mingi bachaki tembe na ebisa ko na monsieur le kaki mutu akotel misaka batu na Kongo na ezali vie Etienne. Lelo pesinga raison. Lelo pesinga raison loba te César Ngadi pesinga raison to pesinga raison te loba na nute. Mais non mais Chiko c'est yo za pona retourna nga ba question te to mona ki vraiment en tout cas na peso comment raison parce que to mona penza batu ba telemaki papa Tshisekedi apesa ki mot d'ordre mais Chiko c'est to kende parce que makambo ezali penza actualité. Dialogue salamaki papa Tshisekedi a expliqué dernièrement que pour nanini ayaki dialogue te. Lelo siko dialogue ezali clôturé ba signer ba papier. Yo Chiko c'est orolobani. Ah wana ezali monologue. Wana eza monologue. Omoni papa César Ngadi likamla ko yebisa yo mutu lokola kamere. Oyebi kamero yo akoza ndoki te. Elongi ba Burundi wana aza nango kamere. Aza mutu akoboma ye na sina yebisa ko na monsieur le kaki. Oyebi kamere aza garçon moko ayebisa ki kutu didi kinwani ke ngaza na minduki nazala mbongo. Oyebi ye mutu aboma libala didi kinwani na amida. Kamere wana oyebi yango César Ngadi mutu ndengo yo tozolinga zwa pouvoir na Congo et puis bandeko na biso congolais totelemela ba Rwanda bazo tchana mboka na biso ba Rwanda en tout cas et comment pesa na kanda comment pesa vraiment kanda kamere tala nako yebisa batu tu ya kamera baza na France awa batu tu baza na monde entier za na Belgique za na États-Unis partout na INC et ko vivre te faut que bon ma parti wana ya kamere
nazo yebisa na bana kina sepele bino ndenge bobimi nazo yebisa ba congolais tout le monde entier partout ane se foko boma yango nazo yebisa bla kolela vraiment na ngolo ba vraiment lelo mingi te lelo vraiment na ye para yebisa ka kamere ke bilia kyo bikoki oluka ka parler place ko bomba na yo kamere. Mais Kamere Chiko Seba pesa ikombo les pacificateurs. Barabi yé azali opposant moko azamuta dialogue donc yé aza pacificateur yango wana mona ki ban mususu ba boyi balobi yé alenga ki makila itangate yango wana akenda ki na dialogue. Makila nana tangisa makila na Congo. C'est ça Kabila muzo tangisa makila na Congo. Nana zo tangisa makila na Congo. Oyebi na mission mususu Kamera aleka lobaki ke Kabila to kopesa ta journée mon côté. No kite to sota ronyata bibemba ba congolais lelo na zone ya makila ba congolais c'est ça imoko Kamera wana c'est ça ngadi tala kokotela ka muto alte na zo episo met fois que kokotela ka muto na Kamera te Kamera talanga bien talanga vraiment bien oza mutu moko même bana no bazali to koluka bango bana no bazali amibale to koboma bana na yo Kamera to koboma bana na yo Kamera na tala na petit na ngayo petit na nga ministre ya sport Denis Kambai, Keba, Denis Kambai, Keba. Vous avez konanga muluba na ebisa même maître Chiro Mboma a ebisa yo ke tokoboma yo. Vous comprenez hein? Yo ministre oza mulubati. Baninga ko bunye l'école noté. Mais Chiko c'est donc yo pona yo muluba ifaza kaka derrière papa Tshisekedi c'est ça. Mais siko comment ke tozo mona baluba ndebu bazo trahir Congo. Na bato akisanga na mutu babo makongo photo kene na silwana tala même Ngwanda omoni même Ngwanda vraiment azo le bo Tshisekedi pourquoi ça ndengwana bimisi batu na terrain batu bake kufa Ngwanda le bakake faut soulèvement populaire en kaka na sanzeta mai hein Ngwanda mutu akuboma ye Ngwanda pe mutu akuboma pe Ngwanda pourquoi makamandengo na biso ba congolais tozo nga to vancete tozo nga to vancete ke to benga na banguna batoni na mboka na biso mona ka bande ko biso ka congolais bakoma kote ya Kabila ezo sala kanda makamandengo yo na José Makila Keba ta moni na muluba mususu oyo nani basami badibanga ezo sala tala donc ça passe na makambo na zo mona na ba congolais na Alice Nzuzi Keba na makamba Congo tozo tanga bakoma na bino bopo yeba ndenge bozo kende boye to kolanda bino mbangu opération to ebindaku même na pote ko salama to lukabana na bino na poto ao. Mais Chiko siko yo ozo kanela batu ozana kanda ndengo message na kanda mais pona yo siko yo bo solution ya mboka ezani parce que balobi siko ke dialogue et salami balobi ba ficher za mabe l'état basala ba makamnyo surtout wana président de la République président Kabila arotika la ti na 2018 yo solution za wana te César Ngadi solution za wana te balobi to que le dialogue est inclusif batu tout baza na kati o dialogue wana basali batu moko ndamu Kamera batu nini basaka batu Kabila ba ezali majorité élargie donc ça dialogue vraiment te dialogue bien total net okuta le 26 en Angola sokonde nini kolekana mi dialogue bien ngwana César Ngadi kokotela batu teke o bangu mutu basali dialogue faut to que nekana dialogue o bangu basali lokola mutu lokola Kamera atolo batu ke na deuxième dialogue te Kamera yo na zo tele melonga la ko tele meloti suka Kamera na kotel meloti suka omoni poto boy ko loba makamsu pesa ba TV boye tala Didi ki na tika ki bien puisque na ngane ko yebisa même Didi ke o chama kamoto lo belongo même na télé mais Chiko c'est à chaque fois yo bimaka oyaka na makamoko privé makamba Didi ki ni na Kamera et ça na politique ça n'a rien à voir. C'est ça ngati photo na makamba boy pas total quand même na poto so président de la République a sala moi makambo moka ba manœuvre na vie publique na ba tele melaka ye yango na photo ça appelle ma politicien na biso pesa la bien so ka zo na manœuvre pas mbria ba na mboka photo yebisa que to china na polele so makamba ko bomba tele lo to za na monde internet na ba vidéo ata bo bomba na tele la bilo biso to na ba internet to pote na internet na lubaki kama Francis Kalombo o pesa nga raison te eza bien makambo wana yango photo yaka na ba vie privée pe ya batu so vie privée ça te mabe po mutu oyo akengela mboka o azotemela mboka fois za normal par exemple exemplaire au moins mutu loka Tshisekedi za lokola aleki ba passer tout baza na Congo wana
Tshisekedi aza vrai pasteur koleka ba pasteur tu ya Congo wana ba pasteur tu ya Congo wana baza ba miyibi tala vie ba mutu azobundela mboka tata moko boya 84 ans azobundela mboka ba pasteur baza kuna na Congo bazobundela mboka te bazoteya kama te moko ya mabe donc eza na kanda do makambo so na kotala na komokoma na kanda mabe tala Sulka Nengwana. Donc, vous comprendre que Makambamboka, vous neti Chikose, Azana Kanda pour Makambamboka. Pour y mutazo pese Kanda Mingezali Kamere. Makambamboka, ezope sabatu Kanda. Bon, yango wana torokene kamo musikate, siko yo Chikose batwazo landa yo. Message yo okoki kopesa na batwazo lando na rdcongoinfo.net avant tout sukisa. Avant tout ça, César Ngadi, là on peut un message à ma casse na ba Congolais, totalement, tout le monde diligence la biso, tout le monde ba songi la biso, tout sanga la biso tout, tout comme les boke, pas tout benga munguna. Soko tozo sanga na te, oh boy na boy, ezo bomamboka, tout sanga na to benga na Kabila, so Kabila ke, bo total makamona sim. Là on peut s'appeler Ngwanda vraiment, zala vraiment na monter mamoko ya bien, zala vraiment esprit à bolingo. Ya kolinga mboka so Tshisekedi asala problème na yibikana na ngwana ezali puisque oyebisaka Tshisekedi ozonga kin Tshisekedi abonde lolo eska Kabila pozonga kin toyebisa vie so kalingi ozonga kin toyebisa vie so eza bongo azonga so na kin oke no sala mo parti no na kin ndengo linga kana na yibikana no zaka na ngwana Tshisekedi na Tshisekedi ayebisa Kabila ke ozonga na kin Tshisekedi ana droit ayebisa Kabila teke tika ngwana azonga na kin bondela no ba camera no ngobondela bando kotela ka bango wana ke soulèvement populaire za na tina te yo za na batuno na kin tina batuno na kin babi msabatu ngwanda tina batuno na kin bon César Ngadi na na makamingi te na ko yebisa pe na ba peuple congolais Martin Fayulu ali awa Freddy Matungulu ali basa na mo ba cotisation ata 1 euro pa na bande ko na biso bazoki na Congo et ça les bango pardon bande ko na biso ba congolais to aider bande ko na biso ba na hôpital bolingo ne yango wana to aider bande ko na biso baza na hôpital pardon na 5 bino pardon mingi to aider bande ko na biso bo pesa Martin Fayulu ali na Freddy Matungulu bo pesa bango ata 10 euros ata 1 euro tout est contribué par la mboka na na message mingi te lelo na eka pa na mo chokana pesa bino mo elengi mais toujours continuer toujours avec César Ngadi César Ngadi tu batika papa. Ok, donc Chikose, merci. Et ça la peine c'est un mingi sona yambio. Donc boki message ya solidarité ya suka Chikose lobby. Et ça les bezam message morpe ngape na rozongela na bateau ba kufi na mboka et vous allez bien ceux qui biso bateau diaspora to cotiser et vous allez la mingi. Donc on a profiter ça la ka à chaque fois, tu as sa équipe Nanga qui Sasa Mbote Gradimouya, Mombele David, Kauka, Christelle Kakuta, Binonyo Soutou, na Musala Obosala ka Yamakasi, na ba sacrifice Bozo Sala, équipe Awa, ya Poto Tozali, na Batunyo Soutou. Nikila Maserati, Sandrine Samanakio, Glody Kinkela, na Binonyo surtout na Obo ça la rapport na rdcongoinfo.net. Donc d'ici là, to komi na suka émission derrière la caméra ndenge na lo baraka que les images sont belles puisque Nassima caméra c'est beauté image le meilleur de Paris Yemtu Asimbi Masolo. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Vérité Polele Polele sans tricage. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. RD Congo.